Nous sommes s'abonner, nationalement Mabia Star TV. Et à la mamonate, Pato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Lenda, Andima, Angel Loué, Andima. Mabia Star TV, Chalaketa, nationalement suivi. Mabia Star TV, les grands collaborateurs, Christophe Songo, Nakatia Mabia Star TV, le Kiko Kikondambuka, Papa Social, Kadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Ils sont des autos abonnés, nationalement Mabia Star TV. Et à la mamonate, Pato Bandima. Mabia Star TV, Zambada Media. Il y a ma date, ma news, ma pique, ma théâtre. S'abonner. Voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend. Na héros beaucoup capté chaîne Nabiso, Mabia Star Télévision et surtout dans cette émission Koangola au Daniti Manga. Azalaka toujours wana liboso na bino pona ko solola na bino ameka mpe ko pesa bino bilei na bino ndenge kaka isengaka ezala. Voilà. Aujourd'hui on doit faire cette analyse avec vous. Avant de commencer cette analyse que je voulais faire en ce moment, nalingi nanuna souhaité bonjour nangai na bay o nyon soto balandaka chaîne na biso na ba abonné nyon soto ba oto yebi ba kombo ba oto yebi ba kombo te. Je vous salue de partout que vous êtes. Je profite aussi de saluer comme ça Mama Bia Koleloko na kati ya Londres wana et puis na salon Air Style bisiko mwasi angelaka. Donc je salue ba cliente ou ba cliente nyonso ya salon Mabia na salon Mabia ou soit salon Air Style ya Mabia Kolo eloko na Londres wana basi tout bayebaka ke bo mwasi ezalaka il faut ko ngengisa mutu po papa pe azwa palpite. Je vous salue et je salue aussi comme ça Christopher Songo mwana mobali azanga eloko te na Londres wana et pourquoi pas de voir comme ça wana peut-être comme ça donc maman Mimika Songo, donc maman Mimika Songo et pourquoi pas de voir comme ça maman Titina de Londres. J'étais salue maman Titina de Londres et Blanchard Mabala Fumu Yamiyake. Donc j'étais salue Angel Loué Monastar Azastar. Aujourd'hui autour de cette analyse bandeko et ça li pas si ce qui n'a lobby qu'on a soit tant yakoya ko solo yango na bino parce que mokili il faut toyeba ndenge nini toza ko tambola, il faut toyeba ba camarade nini toza na bango, il faut toyeba banani nde il faut topesa pe confiance po ezala bien moni atana ba misala to sala ka mutu mususu ko pesa confiance ayende pour na ko détruire eloko no mutu mususu ko pesa pe confiance aye et loko no yo pe 18 mois à sincère moko boye et tombwami ezalaka mutu ye moko ayebana ko juger pourquoi na oloba boye nangi na beta na lisolo ya ndeko mwasi oyo bomoni oyo na photo miniature totie bomoni aza ya kolala na mbetu ya hôpital bomoni lisusu na kati ya salle moko ça fait mal et ndeko wana uti kokufa lelo à cause ya nini, à cause ya bami ba camarade biso tozwaka ton ya ko sa confiance ya ko tie la paix motema yeba oza kolia na nani yeba oza kovanda na nani yeba oza kopesa nani confiance bandeko lisolo ya moi shoyo ça paraît un peu bizarre, ça paraît un peu bizarre mais on doit seulement
le dire parce que azaka ndeko oyo pe tozwi lisolo na ye lokola moto ayebishi ngai ke daniti manga nalingi vraiment olobela likambo oyo yango pe toye kolobela yango bandeko soki bomoni ndeko mwasi na biso alali boye nalingi no nabeta nayebisa bino likambo moko moni a deux fois likambo mosusu pe ya bandeko na biso bozalaka soki ozwi mwa mobali ya bien soki yo nde moto ozwa mwa position na famille soki yo nde moto ata na bandeko bana ya batonti to bamama kulutu to banani yo ozwa position osabota baninga nyonso oyebaka lisusu baninga te tala suka ya ndeko na biso nde ekomi ndeko mwasi oyo azalaki na ami na ye moko ndenge ezalaka baoyo kaka te tokoli na bango mais ndenge ezalaka kaka ke ozwi vi ochange mpe baninga otali ya baninga kala wana bamemelanga nini deja ngai nakomi ye mosusu na mboka boye ngai nde ngai ifu nazwa baninga ya sika o mpe soki mpe boye bayeba ede eza mabe te eza malamu mais il faut tala nani nde oye kopesa confiance pour que bozala na ye bandeko ndeko mwasi oyo akolaki mpe na vi na ye boyebi kaka vi na biso ndenge ezalaka mwa pasi mwa nini na bafamille na biso ndenge ezalaka kaka mais ndeko na kobundabunda mpona ya vi nzambe ayaki kosunga ye apesaki ye mpe mwa makambo moko na vi abandaki kosala na banke moko de la place na boyi to cité kombo ya banke yango bandeko ndeko mwasi leka bandi kosala na banke wana alukaki mpe kochange bakamarade baninga na ye oyo bakola na ye kala azwaki mpenza afulaki bango donc au pied atie bango mwa musika ekomeka boni très bien voilà parce que akomi na vie mo mpe ya lix il faut azwa mpe baninga moko ya lix maintenant baninga oyo ye azalaki na bango il se fait que ezalaki baninga ni mosusu soki baye aza na baninga na ye wana akobwakisa baninga ezalaka nazala bacourse akosala yo moto ozalaka kaka yo ozalaka na bacourse yo moto ozalaka kaka ozalaka trop bise parce que ozwi bato mosusu ya sika to ozwi mosala mosusu ozwi confiance opesi corps ame na bato wana tala likambo ekomeli ndeko mwasi il s'est fait akendaka boye azongaka boye abandaki kopréparer anniversaire na ye maintenant na anniversaire ndeko na biso ya mwasi abandaki kopréparer bandeko c'est que plus grave eza nini apesaki na ye bainvitation atrie na baninga na ye ya kalo bakolaki atrie mwa moko mibale misato oyo mpe mwa bazalaka mpe na mwa bafamille ya mwa bien baoyo misusu wana ayebisi bango kaka na monoko yaya bainvitation nyonso na kaboli esili ya yo feti soki oza koorganize obosanaka baoyo ya kala yo bainvitation na oyo esilaka kaka mpona baninga oyo bozala na bango kala oyebi ke oyo mpe na azwi vi te na oya boye na bandi kobenga na ye tosololaka tozala na ye ekomi lisusu pesanga kabelanga maintenant ndeko mwasi leka azo koprépare anniversaire na ye il se fait quoi bandeko na ngai azwi confiance na baninga ya sika apesi bandeko boyo otika nga tosala baasha boye babandaki kokende babandaki kosala makambo na bango baasha na bango esalamaki nango mpe bien maintenant chose grave eza nini arrivé le jour ya fête ndeko mwasi alouaki salle ntango aloué salle bandeko baye donc bacamarade ya sika ya kala pe misusu bayaki et puis voilà maintenant anniversaire na ye ndenge ezalaki koleka ambiance pe ekotaki na salle babini bato bameli bato balie bato vraiment bavivraki bien il se fait quoi bandeko nanga so vraiment na ye nabeta lisolo awa eza kaka mpona kofaire attirer bandeko na biso misusu mwa matoi na ndenge ya mabeto kokozala mokolo na nga kokozala pe mwana moke par rapport ya banalise to ya bamakambo toza kosala oui c'est vrai bato balobaka likambo moko balobi
mosala nzamba solo psaume Matthieu batu pe bateya yango bapapa na biso baidi na bala bateya mais basala nzambe belé basala nzambe na biso pe bakontinue kaka côté ya biso yango tantôt ozwaki ngolu wana te na tango ya bapapa idi na bala mosusu na temps oyo pe okozwa ngolu wana c'est pour cela biso pe tolobi oui bakebisa bato ebele na bafeti na baninga mosusu boye mais lokola toza komona makambo ngo eza continuer biso il faut tozala moins sévère parce que notre chaîne eza na bit nango ezali kodenosaka oyo eza ya mabe ko faire rêver ya ba mémoire ya bato na kati ya chaîne na biso Mabia Star. Maintenant fait il releki ambiance oyo boye il s'est fait ndeko na biso mwasi azalaki na muninga na ye moko parmi baninga oya sika azwaki opena pesaki confiance makasi yenda azalaki pembeni na ye wana boyebi moma ya bakado ndenge ezalaka kado boye bao bazwa kobamba bakado wana donc ndeko mwasi wana abandaki kosimbela ye. Maintenant problème oyo eza nini parce que to babengi ngai bapesi nga mwa histoire yango il s'est fait boyebi l'air fait ekendaka ambiance nango tokomi kokoma pe babutu ya makasi wana batu lifalaki bakende il s'est fait que batu l'air baobimaka na salle ndeko na biso ya mwasi ayokaki posa ya kopise akei kopise nzoka na sima moninga na ye wana azwi atelier poison bandeko l'air atelier poison ndeko mwasi pe aye kozonga place wana asupportaki te azwi ameli na ye biera obi bandi koseka kutu na moninga ngo nzambe feti na nga penda eleki ndenge nga moko penda na zalaki na souhait elekela vraiment moninga na nga merci apesi pe ba merci epa ya moninga na ye. Maintenant batu l'air bakomi kokende bakei etikali ye na ndeko na biso ya mwasi wana na mesa o bazalaki subitement atelema boye akwei na kati ya salle esali moi quelques personnes o batikalaki baye simba boye bazwi bamemi ye na hôpital ndeko na biso ya mwasi aye kokota koma ndenge boza komona na miniature etiame bongo tango akoti koma mes sœurs mes frères esali passe azwika ata moke ya kovivre le matin aye kokata motema tango akati motema il s'est fait que message ye kopanzana baninga nadia nzambe tozalaki lobi na anniversaire na ye tala biso kutu elekaki boye esalaki boye oyo pe akoki kobeta lisolo abeti. Mais maintenant famille ekomi kosala ba enquête nango famille ekomi kosala ba enquête mais mutu lobi na fête na ye awazalaki bi azalaki pe nzoto makasi mais eloko nini est arrivé il s'est fait que bamoni poso ya nzoto ya mutu echange mbamo na seconde ndeko na ye moko obi non nga pe na liwa oyo na omona na ngango clarté j'aimerais que docteur asali la biso ye autopsie tango baza koloba bongo moninga na ye opatelaki poison na hôpital na munoko na ye kaka mawe nane serve na moninga na nga boye mai ya misu pe eke ezongi mai ya misu lokola nayebi te na batu nyonso oyo na ndenge balobi na biso na batu nyonso baleli na kati ya hôpital wana moto aleli koleka ndeko mwasi wana aza te ale ye na monoko ne kaka nzambe oyo asali oboye nga mpenza na kotika te na kokende kotalisa
ya yo baninga o bazala kaka likamuke toke otalisa bokenda otalisa pas un nani. Allez, il s'est fait tant ba famille ba moni que bateli mwana na bango poison akufi nde na poison. Allez, bakomi koluka kosala ba analyse. Ah, na poison ndeni abanda omela nini ye pe kwangani amelaka bière te azalaki kaka na bavin abandaki komela. Chose grave to bazongi na salle bamoni pe bamilangi ya vin evandi wana baye barécupérer ka bavin wana tant bake nango docteur atali azui bawe wa mike bo biso batu bameli mwa ba mike etikala na mwa nini wana baya boy bamoni pe vin oya bandai komela evandi wana. Allez, mwa ndambo baye ba récupérer yango basali yango test. Il s'est fait que baye komona oui c'est vrai il a été toujours empoisonné. Maintenant bakomi koluka nani azalaki pembeni na ye ba interpeller toute personne ou azalaki na table o ya vandaki parce que na table na ende babia soki poison ekozala c'est que ezala muntu moko na table na ye akokaki komona to akokaki koyeba mba moko moninga na ye moko ya kala abi non ndenge tozalaki na ye moto penda bazalaki na ye mingi sérieux ezalaki etel moninga na ye o basalaka na ye na banque pa babalola misu boye moninga ngo wana siko ngana ye tozalaki wana siko bopanse nini abandi koloba la police pesa la police bazwi temps ya kolandela baye komona ke moto atiaki poison eza ndeko ya mwasi oyo azalaki kolela makasi bandeko parla na ngi kana nalobani na ngi na interpeller ba conscience na biso. Pourquoi ezalaka kaka yo soko zwi élévation il faut changer baninga pona nini na bien saka analyse ya bakonzi ata bakonzi mboka to ata muta komi gouverneur to muta komi nani est-ce que à travailler kaka na ceinture ya muto azalaki na bango liboso oui c'est vrai achanzaka mais tango aza ko changer azalaka beaucoup plus na confiance ya ba oyo ye azala na bango et non jamais oya ye kokuta wana azuka confiance nyonso apesi bango. Voilà maintenant sort. Voilà maintenant suka ya ndeko mwasi. Voilà maintenant eloko yo eye kosalama eye kosala famille passe. Yo muto yo kozwa vie. Yo muto okomi pe lokola lisu ya famille. Okomi kosunga kaya likambo boye bayebi ke soto ke pa etel loko asaka na banque boye ezala bien. Ma cause kaka ya façon o ya raisonnement na yo so babandi ko ya bakosenga soki boye tika na changer na nga baninga. Voilà maintenant baninga ya ko changer nazwa baninga ya sika tala baninga ya sika place bamemi muninga ngo ya sika mais baninga ya kala je ne pense pas toyebaka toza kovanda na banani toyebaka toza kolia na banani et maintenant la famille aujourd'hui est comme kotuna qu'est-ce qu'ils vont faire. Oui c'est vrai bakokanga ndeko wana ya mwasi nde bakangi wana est-ce que kokanga ye nde ekozongisa ndeko na bango non toyeba même na misalo za kosala soko moni travailleur moko aye apporter édifice moko za komona ke eza important garder ye ke bana bishanza sanza na tango ata bisanza sanza ke bana bishanza shanza un jour okobanda kobeta lisolo nazalaki nango
et salamaki boye et zongaki boye batela ozanango pour lobi nzambe a continuer toujours ko bénir yo zalaka pe na souci ya baninga ko pensaka kaka te na sens moko o eza négative passant toujours na sens o eza positive et vous avez quelque chose de bien et te souhaiter famille yandeko mwasi oyo ba mes condoléances ainsi que toute sa famille peut-être disons ils allaient qui chemin nzamba ponela qui eto ils allaient qui nini na biso pe ba oto tikali solo andeko mwasi oyo yeye bana ko révolter quelque chose en nous et yeye bana ko zongisa ba penser na biso na ndenge moko oyo eza ya bien parce que soko bosani passé moyen pe o entamer bien o eza futur to o eza présent na yo eza te passé nde muntu ememaka présent bien c'est pour cela balobaka talaka pe na rétroviseur et on comprendre ni nous anango pe ni nous akosala à bon attendeur sali quant à moi je tiens toujours à vous dire merci bino ba oyo bozalaka wana pona ko soutenir kozana na biso soki nzamba lo la zongite toza toujours kaka na Mabia Star TV. Quant à moi je vous dis bye bye. Yangwana bino na koka sentiment ngaso na bakalika mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nini na kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shano kansika biya ngana ringi ya bani ya kami ko pesa nga pasadi wa